Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Partout où vous en avez sur la 3W Congo Ziboulami sur TV. Votre chaîne idéale, n'a eu que vous manquez biso trop, to manquez bino trop. Ça fait un bout de temps, ma Kataki connexion à Kinshasa. En tout cas, pour votre information, je vous informe déjà que nous avons un nouveau président de la République qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo, Azaki élu. En tout cas, Boyo Kagiba Sango, Toko Zwatan Mobimba, Yakosola makambo etali politique en tout cas aujourd'hui tokanisi kosola pona bino lisolo etali phénomène ujana na rappelez moi muke en tout cas na juillet 2017 Général Kanyama pesaki ordre bakanga toute fille de 13 à 18 ans oyo bazola tabilama lenge sengilité o bazola taba soutien te appelé autrement ujana bakanga ki bango basambisa ki bango na ba bar to ba hôtel to ba boîte de nuit à lolenge ebele na Kinshasa voir RTL voir boyoma voir ba bisika mo ebele en tout cas bolanda ki procès wana eleka ki avec impact ya danger tikana pesa grand merci à ma patronne Omba un spécial bonne année na yo en tout cas tout le temps ya ko sala yango te mais au fur et à mesure connexion ko zonga to ko sala yango grand merci na motema ya ma patronne balobi papi kiss papa bonne année na yo place oza bonne année na bino soza na Lyon na Bundes na Paris na Canada ba bonne année na bino sans plus tarder to ambi pona bino expert moko de la place oyo aza expert na ba terrain kitaka pona tina ko observer ko sala analyse à propos ya ba maladie ya ba phénomène na inde to ko meka un peu ko exploiter to ko sur la phénomène etali na Kinshasa parce que ba éradiquer qui en ces derniers ezongi avec impact ya danger ça plus tarder mon invité déjà tout près de moi en tout cas bon on a tous libanda image ya biumbu ya linga toujours image za la réelle ba phénomène ya Kinshasa botika kalamo ba tola kalamo banini bani ça la vrai bien sans plus tarder je donne la parole à mon invité bonjour madame. Bonjour madame. Ako balkamo mukita la caméra est-ce que balani biso nyonso balanda partout ailleurs bakoy bakombo na yo profession na yo salarani. Bon merci ngai kombo nanga Jenny Nanga nazali infirmier superviseur de terrain et nazali femme comme toutes les femmes congolaises à la recherche de l'amélioration de la vie quotidienne ya basi. Voilà, merci pour la présentation. Moi, je suis na katiza ebele ya kovimba. Si dernier à Kinshasa, comme biso stoyebi phénomène ou déjà les opprimés, yo en tant qu'expert, est-ce que vous définir biso pour te ebite to mona ram talati soutien to bengi ujana. Est-ce que vous définir biso ba ujana vraiment baza banani? En tout cas, en quelques mots, ujana toujours définir le col ba adolescent. Ils ont mineurs au bas de 12 ans, 18 ans et plus précisément pour reconnaître bango dans le monde actuel, ils ont habillement na bango de santé, c'est-à-dire les filles bazola ta quotidiennement ba soutien te bilamba ya mikuse bilamba moko trop sexy bazo s'exposer, c'est-à-dire ba bibisi ba valeur ya bomwasi nde tozobenga mo kurama ba ujana ba détails ils appellent moi mingi na koko bakisa baza pe na moi moral eza na c'est-à-dire façon na bango ko réfléchir bazomona kaka o eza na miso c'est-à-dire ba sepelisa nzoto sans tenir compte na ba conséquences o ezoyela mwana mwasi pudeur ezate baza na bayo kaka conseil te baza na bango bana ya ndekendeke kaka nde tolobaka na lingala ndekendeke nde phénomène ya bana ujana. Voilà, merci à définition au goût. En tout cas, c'est vraiment ma patronne Omba. Maman Omba, en tout cas, tu as vu que Moussale Gozala, connexion 4 qui je rappelle. Et mission Moukolbo Boko Joyango, en tout cas, biso to produit pour Nabino, je Boko Joyango, en tout cas, bo pesa biso ba subjection Nabino makambo belé. Quand tu au lobby, maman Jenny Nanga voilà, au lobby Nabiso Ujana Aza Fio à perdre ma valeur na yo. Quels sont le but ou bien objectif au banango bazo sala parce que yo yambara bango un peu fréquent to ba but ni zo sala que ba comme à mesure ya ko perdre ba valeur na bango bon. Merci pour la motuna na yo. En fait, par définition d'abord, il y a concept wana, je pense bana oyo ba raté éducation na bandako ya liboso parce que nyo c'est utaka na source, c'est la famille. Donc moi na raté éducation na ndako bana oyo bazo subir peut-être ba conséquences ya pauvreté na société bana oyo baza na âge ba pulsion sexuelle na bango za na ébullition puberté c'est-à-dire baza na maîtrise te bana wana nde bazo sala ke ba mema phénomène tozobenga ujana na communauté et précisément biso se pesa une citation ya ba mikolo moko boye
to ya baninga ba voisin ba collègue ba na classe, c'est-à-dire bazomona nde baninga bazopela moto ye pa linga koma lokola bango nde eza eloko ezo inciter penza bana bakoma nde bazokoma wana na phénomène ujana. Propos wana ozwi yango, est-ce que eza par rapport à bafaire rapporté na terrain bana yango mo baoyebisa bino bien yo moko imaginer betele biso mo moke baphénomène wana ya badéfinition ozopesa biso makasi ozwi yango wana? Bon, ngai aza moto ya terrain nakutanaka na basi nasololaka na bana nasololaka na baleki, c'est-à-dire nayebi makambo nyonso parce que ntango tozosoigne psychologie ya motu tobandaka toujours na élément moko koyeba mwana ebandaki nao ndenge nini mpo koma na stade, c'est-à-dire ozosentir moto azobetela yo lisolo ke ngai na famille na biso tozalaka na pasi namonaki moyen eza te nde nakomi kolanda baninga bazwaka 100 francs bazwaka 200 francs mpona sala efona lata boye fona koma boye fona bima boye, c'est-à-dire incitation ya pauvreté. Bamisusu eza nazana bazanga na mbongo famille eza na mbongo bazanga posa eloko te, mais le fait ka baninga baza moto bakendaka boate kermesse fête abimaka na mutu boya muta, c'est-à-dire posa wana esali etindiye et puis lokwa famille ezo lâcher éducation ya bana mwana kokende na ye lelo abebi mapapa atiki on ne sait pas conduire qu'orienter mwana azonga na nzela ezobebisa bana bamisusu bayaka mpe boye eza mpe na volonté na ye te peut-être incitation akendaki koluka conseil pa mama moko boye be yaya moko boye na quartier asebi mwana tala ndoza kitoko boye na age no bolataka boye salaka baninga, c'est-à-dire on a en train de l'inciter et bamisusu mpe ndenge eza kaka makambo ya incitation ya bongo te ezosenga avandi na baninga alinga ayoka gu wana ezaka ndenge nini baninga balokaka boye basalaka boye ye pa alinga meka ye banano tout ça eza biloko ya paramètre esalaka bana bazokoma na phénomène oyo tobenga ujana. Et en dehors tokende nao mpe na psychologie possession mosusu eza mpe possession motu mosusu akoza na esprit moko eza envoûtement moko boye azaka na mipepe na bango ya famille moko boye etindaki akoma akende kolukaluka mpe akoma mpe na baloka baninga bazalaka, donc c'est un peu le tout wana nde esalaki bana bazala mpenza na rythme wana. Bonjour. Comment on Frédéric? Quelles sont vos impressions par rapport à phénomène Ojana ou les mois qui sont mis sur la terre? Pour le bani pour nous apporter nga naza porté naza pe contre te mais eloko obiso dozo senga ezaki d'abord faut koyeba nanu elo nini yango ezotinda bato basala babiloko ba Ojana wana eza par rapport aki mboka na biso ezotambola bien te misali eza te bamsusu baosala ngo mpona pasi, mais so mboka eza bien bato bazala na bamakanisa kosala bamisala ba Ojana wana te. Bon, conseil oyo nga nazopesa bango ezaka ki eza pe mabe batika kolinga bapapa na mikolo wana eza mabe. Bon, avenir na bango eoya obeba po oyebi façon papa wana aza te bamisusu baza bato ya misala mabe azwi yo boye ali abebisili yo vi na yo tomonaka ata na ba réseaux sociaux nde bato mosusu balobaka ke mwana moko boye azwaki papa moko ya mokolo ake na ye ake na hotel abebisi ye oyo bamisusu baye kose retrouver akufi na chambre. Bon, eza malamu pena te batika eza mabe. Bonjour. Comment on a David Bika? Quelles sont vos impressions par rapport à phénomène Ojana? Pour un phénomène Ojana, ils ont un phénomène moko mabe. Pourquoi on a le mabe? Parce que ils ont pollué jeunesse na biso ya Congo. En plus de ça, bah jeune fille na biso, baza isu na habitude ba maman baza ki nango kalate. Avant to yeba ki non moi na mwasi na âge déjà ya 16 ans, ti na ba 20 ans, ada ki na habitude wana te ya ko bimara na mibali ebele. Mais alors que ba Ojana na biso ya lelo. Vraiment on a évité ceux qui a esprit mabe ou bien ils a elo comment que outil venant du diable kaka to nini mais ils a elo mort vraiment ils ont
polluer et détruire. Comment tu imagines qu'une jeune fille à l'élo, à la mouki tongo, depuis tongo 18h, azana singlé naie na pantalon sans soutien. C'est inimaginable avant papa na biso maman na biso bande ko sala ngote. Biso même voyant que biso tozo comme ko influencer di na bango tout simplement parce que bazo mesanisa biso na ngo. Pour na ngai vraiment ce que ça même ya ko condamner. Même pour na ko kanga parce que na mona l'autre bande ko kanga. Nga na encourager qu'il faut ko kanga bango parce que bazo na maturité wana ya ko changer. Vraiment pour na ngai zo ko mabe. L'été faut télémer nango. Voilà même l'église n'a pas fait télémer parce que c'est le moment où ils ont bébé sa population Congo. Avis n'a pas eu de soutien.